président akiti pour na centenaire basolo la gina papa tango mati omona ki dessiner o salama ki likolo te nini ezaki deux flèches moko salama ki likolo bino omona la kisa même journée gouvernement ezobima kake moko ebetaki wana ato filmer te me fo yeba ebike kake moko ebetaki ya makasi eza signe oyo lingo lakisaki mabe fo ekoma malamu batu oyo bakotisaki spiritualité ya bamindele na kati ya politique ba wana nyonso fo balongwa to comprendre bien ce qui peut mon mboka Vital Kamerhe azongi na pouvoir ancestral a solution na procès na oui ceux qui azongi na pouvoir ancestral azongi li ba ancêtre na yi tukoyamba en tant que ndeko na biso moyindo pe makambo nini se rosela on comprendre te que asambine trop te mais ça va pe abimine mais ça balobaro te Congo central pe za force pour mingi ya spiritualité et outil Congo central siège en camp Congo central génie de pour puissant kata RDC Congo central donc ba mamboze belé o toko développer bokoye bapé génie de tout puissant nani bengu azalaka ndenge nini akitaka ndenge nini na mai kanda nini ezwai toko ifo. Excellent début de la semaine à tous et à toutes, chers internautes partout à travers le monde. Bienvenue sur Vision Plus Télévision, votre chaîne. Et oui, ça les Larabino Moussala Malam à travers ba émission Nabiso to proposer Larabino ba diversité ya ba programme Nabiso. Lelo toza vraiment na esengo ya Royamba. Maître David, toro lukato solo la naye, mais plus précisément to solo la naye lelo aye libiso éclairage na mai politique pe na vie sociale ya ba congolais pe na vie spirituelle ya ba congolais aromega ko expliquer biso mais avant tout ça il faut to lukato yeba auti wapi abimeli wapi pour aluka biso lelo pour aller na Vision Plus Télévision. Maître David, bonjour. Bonjour papa journaliste. Boni santé. En tout cas kitoko kolega basoda. Santé kitoko kolega basoda. Maître David, tous en a besoin to yeba. Maître David azanani auti wapi asalara nini pour lelo yo tozwa temps ya kopanza moi maele yo moi réflexion sur spiritualité sur kibokoko sur baindo et Maître David a quoi expliquer biso auti wapi a banda ndenge nini et précisément asalara nini. Bon, Maître David aza magicien supérieur. Pour la nini babengi Maître David magicien supérieur. Moi différence mususu ezawana. Au moins ezana ba maître mususu. Parfois que la science atangi moi ba livre na ye amebengi maître. Ce que Maître David to mebengi Maître David magicien supérieur pourquoi? Nazana pouvoir oyo na botami na. Ozolanda. Po koko oyo boti mama na papa na biso. Abando salisa rabatu na époque na ye. Ozolanda mais ando lobelaka déjà ba parents na biso ke nakozala na mwana oyo nakotikela maele oyo mais mwana wana atikala komona teti bakufa atikala komona na teti bakufi ezala papa na bango akufi mama na bango akufi balongwaki na village bazalaki kombo nango ezaki ngidingi bamiso bamataki kisasa papa na biso akitaye matadi. Ozolanda ndesko tango na botami depuis ki bomwana nanga na bando santaka déjà koko moko azoya kozwanga na butu ando memanga mais esko ando memanga na ndenga mabeti ando memanga na bazamba kolakisanga banzete tututu skonga na komai komona ngolo wola kindoki. Ozolanda moyena beti la papa lisolo ezalaki te moyena expliquer bato ezalaki te poso na expliquer baninga ba comprendre que yo bimaka na butu okoma ndola ndoki sere wana so ba yebi ndoki ba camarade fo bakima. Ozolanda sikoyo na bandai ko bomba zola kisanga nzete ti age pena e ko poussa na ndeka tozala ba jeune ba nini fo moi ba Saint Michel Archange komo luka pe bagwa mais abandai ko mona na lisute koko na za moi si azaki na nkoki komo ni zaki mama nzuzi. Ozolanda après ça wana na longwe matadi na kiti kimpese na ye epanchongo songo représentant ya Ayam. Après représentant ya Ayam na koti nini mboko nini mboko ngo ko yana kesa la recherche ya gagner danger. Nde journée musuna lali na kutani suna koko mais koko yo mona na sotalbité na ye pona pesa yo nzela esika okobanda destiné na yo. Ndesko ayebisa nga kita na kisanto na maya inkisi. Oyebi maya inkisi. Voilà, tant on a commis la main ici, na kutana na ba esprit bazalaki wana ba pesinga direction ngidinga na mboka o ba ancêtre nanga ba uti komba koko nanga. Tant on a commis na mboka wana ba beti lokole.
chef du village avandi ce village mobimba to kutani to vandani apesi ngambo tamati ngo première fois deuxième fois troisième fois abeti nga coup de tête na koyi ba fini ngo ndesko na yeko kutana sko na mamanzos sko akomi sko maître David magicien supérieur pour na sala o union so maître David azopesa ba porte-monnaie magique azopesa ba portefeuille du bonheur azopesa ba to ba o bazana ba code ya famille ba mbambo wa famille ba bungango mais bazana facilité à kozwango ba o bazobota te ba o bazana ba problème spirituel bazokufela na famille ba o bazana ba maladie ici la raté maître David aza spécialiste koye kola te folanda mona spécialiste ya kosalango mozomona mais maître David mingi komona na YouTube maître David ayaka te kolobanga na leki bango te maître David ayaka kopesa message ya maître David ezanine ba yindo nyonso bazana monde bazonga na ba pouvoir ancestral na bango na ba pouvoir ba koko ba o nyonso bazoluka ba problème bazozwa te po bazolanda ba pouvoir mindele yango bazozwa ba problème te po baza ba ancêtre na biso te biso pe tozana ba ancêtre na biso pe baza puissant représentant oyo babimisi ayaka kopesa message eza lokola maître David azawana ka pona ba ancêtre pona bakoko na biso ezala makambo ya papa Simon auto sala pe ba émission muso pona cinquantenaire ya papa na PCP ba makambo ya papa donc nazawana représentant ya ba ancêtre na vie physique c'est maître David représentant ba jeune na vie physique mais na rotala na âge na yo nayebi âge na yo te mais na romona yo boy c'est trop jeune comment expliquer yo za la représentant ya marambo zolo bana biso awa pouvoir etalaka âge te papa journaliste oyebi ke président oyo azalaki avant ya Fachi azwaki pouvoir na kibogène akombaki pe mboka donc po engosenga te ke maître David po azala en relais na ba ancêtre na fo azala kana soki ya pembe non maître David fo azala papa non maître David azo traiter pe nazo bongisa ba makambo oyo ezala bato bazo kufela na famille o chaque année muta kufela na famille na auto sala ngo kala mingi te muntu o bandaki ko boma bato na famille ye wana akufa le même journée na muntu na ngenda osalela eza lokola yo kufeli mama na ye maître David na pesi Kimbindi Nkoi akufaki samedi muntu ando sala makambo wana pa kufi samedi ozomona donc maître David azaka wana pona ko bongisa mabe ekoma malamu donc différence moko ezoleka na YouTube pona kati ya YouTube pe ezape na ba moi ba aventure ekoti pourquoi et ala muntu mususu azo mibenga o nga représentant ya science mobimba ozoleka na YouTube ozoya koluka nini représentant lokola papa Nestor Ayimbi to mone non na Nestor Ayimbi ndenani parce que batu bazolanda biso ebele bazana besoin ba Nestor Ayimbi ndenani yo yebe papa Nestor Ayimbi te loko bazoyemba na ba musicien mort bino boyebele na komba mort bino bosalela raete parce que baloba rangot aza na mwa ba bana na ye ba pire petit na ye ou baza lokola ba commissionnaire bango mutu ba yela ke makambo ba cause ala na ba commissionnaire na ye mais ba commissionnaire na ye baza na ba magie na bango bazolanda ya mindele nga siko maître David na kozala jamais commissionnaire ya muntu azosalela mindele nga na lingaka bokoko nga na lingaka nde poso o ya boyindo nga nde maître David mayele na nga yangwana donc soko za na problème moko boye ke yo oza moyindo naza na facilité ya kotraiter ngo pona za na facilité ya kokutana na ba ancêtre na mais za na muntu mususu amebengi maître eloko o ba bengi maître elingolo ba muntu asengi musala osaleli Maître David, mboga na biso ezotambola malamu te. Étant que maître supérieur, mi bengaki maître supérieur, mboga ezotambola malamu mingi te. Banda peuple congolais zonio kwama, ça fait au moins plus de décennies où toza souffrance wana ezo demeurer le même. Congolais zonio kwama pona nini? Et loko o sepelesaki nga mingi na chef de l'État pour aiko comprendre que biso pouvoir na biso bayindo ya puissant tango akendaki na cinquantenaire à papa basololaki na papa to bandozela gouvernement evanda babimisa gouvernement mais ezwaki temps en tout cas bo excuser nga mukinga nde nazo loba mabe
eza centenaire ya papa Simon. Omoni tango président akiti pona centenaire. Basololaki na papa tango amati. Omonaki dessiner oyo salamaki likolo te. Nini. Ezaki deux flèches moko salamaki likolo. Bino omona na bino pena bata YouTube. Bo filma ngote. Sine moko salamaki likolo ya sina ngwe kolakisa nini. Ba sine wana ngolakisa même journée gouvernement ezobima. Kake moko ebetaki wana ato filmer te me fo yeba. Ebike kake moko ebetaki makasi eza sine oyo ngolakisaki mabe fo ekoma malamu. Batu oyo bakotisaki spiritualité ya bamindele na kati ya politique. Ba wana nyonso fo balongo. Fo tozongela pouvoir ba ancêtre po mboka na biso ebongo. Moni mboka ebonga fo spiritualité nanu ezala makasi. Nde physiquement ekoya kobonga. Bino mona bato ngwa spiritualité bozana boyokanité bozana bokabwani makasi nde nini kosala ke non spiritualité longola ba magie blanc wana po na komona bino na bino bozala vraiment na boyokanité bozala komona oyo ba clique oyo ba kebe ata mokonza mboka po ayamba bino ayamba bino na ordre mon dispersé nga siko nazala na ba clique te nga soki déjà osalela magie blanc to vanda na oti. Donc, tous les ba principe na biso totambola na magie noire. Eza lokola papa na biso nani Mwanda Ntsembe. Mwanda Ntsembe oza commandant armée céleste. Olata li papa te. Mais pona mbongo alata sapato. Est-ce que yo ndimi pena Mwanda Ntsembe oyo abeta bato masasi ya wangila okufi mais bakezwa na fufu ya ndaku na ye. Na mbeto alalela pourquoi pouvoir nyo se sele na oteki na o pouvoir na yo pona mbongo. Donc eloko ezoboma Kongo na biso tozo respecter pouvoir ba ancêtre na biso te. Photo uta na source toza puissant mais mundele aye côté ya biso coutume eza mabe. Olanda landanga bien mais nzokande ba chinois bango mo basalela bokoko na bango bazo inventer te. Mais ce que biso boko kona biso Bible ekote yango ki eza mabe. Yango na lobelaka batu. Na kisasa mobimba pasteur ya malamu mwazala. Aussi Pasteur ya malamu azate. Pourquoi? Yo ozoya kote ya biso ke bokoko eza mabe. Mais yo moko ozoya ko benga maître David ke nazana posana tondi sa église. Bino nyonso ba oma otinga maraka non ba pasteur ba oma benga bino ba pasteur ba oma luka bino. Mais comment expliquer bato ngo ba ya ko benga bino ba ya ko luka bino bosunga bango kaka. Te nga na ko sunga pasteur te so na lobi na sunga pasteur na kosi. Ponga makambo na nga iza ba ancêtre bazala logique. Ozolanda pourquoi ngai na lobela ba pasteur? Po ba pasteur bino bozana pona ko éduquer masse. Zonanda soki yo moko moto zo dike mas eza lokola yo conseiller nga komela masanga te journée muso leko yo kokutanga na mulangi ya castel osandeni mais moto ndo pekisa masanga mais ye moko amela masanga c'est kakosa nga masanga eza nango mabete ozomona sikotango yo zo dike mas yo moko ozolanda banzela mabe tokotambola ndeni ba pasteur rebele ba utoleka ba image moko compliqué. Pona nini bozolanda ba science ya mindele bozolanda ba giblan bazopesa bino ba condition moko boy oyo ezaki il fallait pas osala mais osala yango po otonde sa église no ezana batu ba mutakalize utoleka oyebit yo za journaliste internet makambo na loba yo yebi azolmana mais na États-Unis ba science oyo déjà salama ezana bato déjà basala ba clip mutakala Zolan, sko ba science wana yango bazokende kolanda eza biso te eza ba mindele yango bazopesa bango ba condition makasi oyo bazosala ba biloko ezanga tina yango moni maître David toujours na message bozo ngana ba pouvoir ancestral na bino ba koko na bino pe ba ancêtre na bino pe pouvoir na bino eza fort yango mondele azoya ko bomba po boke liboso te ata bendie soka azoteka ko mona na bokoko na eza wana ata ba chinois bazo salela bokoko mais ce que tango yo bakoloba zo bokoko salabo otekisi pasteur na bisa pekisaki c'est quoi ça? Maître David, j'espère bien que bato bazolanda biso petit à petit bazo comprendre ni tozo sololana au cours de l'émission. Mais Maître David, moi inquiétude nangeza bayi politique. J'espère bien que non. Olanda rapé politique nenge tambola kat. Tozo mona ba détournement zo salema à tout moment. Bato ngo pe bazo zongisa mbongo na trésor public té.
bazo kende bamisusu bazo kimo yoki ke papa Alexis Tambwe Mwamba kimi ndeko Vital Kamerhe procès zo banda lobi mardi ndenge zo monela makambo ezo kende est-ce que ozalaka pe na vision ya romonela vision ya chaîne na biso te mais vision ya chaîne na biso ya rotala mais vision spirituelle ya romona makambo tozoke na mboka ekosuka boni en tant que mwana mboka tolandela pe spiritualité na biso pe ya mboka ozolanda omoni elo mona utoloba ba oyo nyonso bakotisaki mabe na gouvernement fo ba banduko kima pe fo ba longwa na utoloba papa Vital Kamerhe obimati posoki ba facilité ko kangama na ye eza spiritualité à partir ba ancêtre déjà bayebi ke ye akobimate po azambo mamabe bino bo mona ngoka boya ko mona c'est que o nyonso procès nengezo leka eza na formalité tokolo ba pété ke non de bato musu banda ko loba ke non été eza procès mo politique akobimate po azambo mamabe baza batu o bakoti spiritualité ya mabe na kati ya gouvernement fo bango nyonso balon ba o bazokima bayebi tina bazokima po source ekomi puissant ba ancêtre batelemi biso toza lokola ba messager lokola ba pasteur na bango tozoya kolakisa bana mboka nzela bokende yango te bozonga na ba pouvoir ancestral na bino bokozwa ba makaba eza lokola exemple mutu mususu azoluka azobota te abengi maître moko bo asalela magie blanc akopese mwana mundele to mwana mutu moyo ata yo moko okepa mundele botisanga ke makambo nanga eza spirituel akopesa mwana mundele to mutu moyo po bota mwana mutu moyo fozonga na pouvoir ba ancestral na yo ba ancêtre na onde fo ba yambo parfois za nango nyokankawa toko tutaka nzete to lobi mangamba bakoko ba pesi o meli nyokankawa kufa kangizem oboti mwana normal c'est to comprendre bien ce qui peut mwana mboka Vital Kamerhe azongi na pouvoir ancestral azwa solution na procès na ye oui ce qui azongi na pouvoir ancestral azongi li ba ancêtre na ye tukoyamba ye antaki ndeko na biso moyindo pe makambo nenyo se osela o comprendre te que asambi ne trop te mais ça va pe abimene message nino oyi ko pesa ye parce que YouTube yo elandamaka partout procès ko banda lobby nini oyi ko yebisa ye parce que au lobby déjà qui a kobimate place azali na ba avocat na ye makam nyonso ba kosala lobby simple formalité selon maître David nini oyi ko yebisa ye lelo yo pona ya retrouver liberté azala kimia na vie na ye. Bon, pour nous, en tant que maître David Majesté supérieur, na yebisi azonga na pouvoir ancestral na ye. Na opé sa numéro soka ko benga nako solo la na ye pour na ko expliquer nini akoyi ko sala pour na alongwa na esika wana. Na ko pesa numéro. Pas de problème, pesa numéro. Numéro ya maître David Majesté supérieur, ça plus 243 89 31 39 725 plus 243 89 31 39 725. Ata yeka kate ata mutu nyonso oyo aza na problème ezala mbongo ezala problème ko déranger la famille benga numéro maître David naza wana disponible 24 heures sur 24 heures na koyamba ata oza na problème te moza na posa initiation ya ba ancêtre na yo et pas maître David ako initier yo pe okozala en relais pe okozala toujours na message ya ba ancêtre na yo numéro na bandel plus 243 89 31 39 725 c'est maître David. Maître David lelo yo Kinshasa tango ban Congo tango bandaka to bandai koyoka baumbu bautu bateke soki tolobi to zonga na contexte wana yo za wapi contexte nini po Congo na biso oyo nyonso ezalaka kala bakol bon tozonga non nyonso c'est la pardon na peso mo briefing ya moi lisolon nyonso ezalaka Congo diantotila ezala Congo Brazza ezala Kin ezala Angola ezalaka Congo moko roi nango komona ezalaki ntotila yango tobengaka ke biso bitoza bana Congo diantotila ozo comprendre mais tango baye kokosa roi ntotila baye kokosa ye na likayabu na litalatala andimi mundele akotisa mayele na ye na mboka na biso mais mama qui panvita nde mutaboya ozolanda mama qui panvita nde aboya yango moni mama qui panvita akima po makambo wana nyonso esalama na Angola
tango akimi akomi na nini Mbanza Kongo omoni na mai wana Mbanza Kongo nde abelelaki Nzambe Nzamba Pongo Tulendo Nzamba Likolo nde sikoyo molimo yaki ekotaki na mbwa nda akotaki na mai akendaki coin aki azwili bango nzete tango nzete yeba mati na mwana ne oyo azalaki na Mukongo oyo tobenga Papa Simoki Mbangu o bayebisaka biso peke oyo tomonaka na sanza wana ezalaka bango nani so alobi bongo tant tozalaki bana mike quand même banda esa biso o bozomona wana na sanza wana eza mama Kipamvita yemta même na mwana ne na Mukongo banda oyebisa biso bongo histoire yango wana te Mama Kipamvita tango bazotumba ye ayebisaki mindele po balandaki ye tango atraversaki balandaki ye tango baye kokanga ye na bosani kutu date mais ekoya tango baye kokanga ye basepeli kotumba ye po ye azo imposer tango batumbaki alobaki mwana oyo bolingi botumba nga na ye boyebaka ki akoya kobotama na Kongo ya kati niti Kongo oya biso Kongo ya kati alobelaki bango tango basisi kotumba ye nde sikoyo Papa Simoki Mbangu ayaki kobotama na mboka oyo babengi Madimba Kongo ya kati donc na Kongo Brazza na Kongo oyo na Angola ezali ka Kongo do biso nyonso toza bayendo donc biso do naza wana teke ofo nabikisa kaka ondeko nanga la lelo nde bakoma boma bandeko na biso na Angola par origine na biso eza moko biso nyonso toza ka eloko moko ona yebisa yo ate osali recherche bakoyebisa oke Kongo nyonso ezaki Kongo ya Ntotila donc Kongo ya Ntotila yende azaki chef Kongo moko ka ezalaki biso nyonso toza bandeko donc maître David azate fo asalisa kaka kinoa te maître David azaka te fo asalisa kaka te ata oza Brazzaville ata oza Angolais ata oza isifika ozalaka africain moyindo yebaki maître David azawana pona ba problème na donc différence mingi zo sala mapo mingi mangamba kolobeleza moi trop mais to sala sous deuxième émission pour ba message eza moi trop to kende étape par étape o ikolanda to kolobela pa Papa Simoki Mbangu o ikolanda to kolobela makambo ya nani ya Tata Onda ozolanda donc maître David mingi aiko pesa message pa bandeko na ye bozonga pouvoir ancestral na pesi numéro bo benga maître David bo landa nzela ya bakoko na bino banzela bo landa po makambo ezozala pe ebele na YouTube tazozwa ba appel nazo bengana bazo benganga mutu mususu omona ke nga maître science nino salela potupetika par exemple gagner dangereux bevodo ba science oya ba mindele omona soto otale boy na âge soto pesi 35 ans ekozala pe ebele soto kiti sepe moi to pesi âge normalement na kozala pe na ba 28 ans ce qu'on a 28 ans conscience na yo ya kibomoto tango zokola ezaki na âge livre obanda ekotanga ngo na âge classe aussi ça qui on a âge pour lelo koma kotanga livre ya science okoma kopesa pe bato ba porte-monnaie magique mais comme que ko réfléchir eloko wana nganela da boy na salela ka 500 caneta nchaka donc ils doivent pesa ba porte-monnaie banini porte-monnaie oui c'est bon yo tanga livre na agine ou bien niveau wana koma ki ngona agine pour na normalité ce que toke na science to tanga science c'est que pour koma tina niveau te ya ko salisa mutabika faut izo autant pour comme à niveau parfois au côté spiritualité pour science ou to bengi pena scientiste faut qu'il ndoke vando na mutu pour oza na facilité ko salisa ka ba maladie eza spirituelle okenda ko longola mutu ba kangi parfois quelque part au longo lié a longo na passe sikoyo ndoki maela butu oza na ngote miso ya ko fonga moza na ngote kapo tanga ki livre salela mutu pour témoigner ezo sala soni et sala mawa. Je suis sûr que vous comprenez. Mais Maître David, j'espère bien que vous pouvez comprendre. Mais ce qui va comprendre, moi j'aimerais évoquer na Sukawa en quelques lignes so ko expliquer bato. Obeti li solo ya Taonda, na li solo ya Kipamvita. J'espère ata soki ko tiga bato na posa, mais bato ba me ko comprendre. Lelo yo ba jeune balingi kowelisa mwa mingi ba jeune baza na vie ya mati vie so ina koloba mais
to mekape ko tikaka makambo salema selon temps nango to luka précipitation te on eza moi conseil na lina pesa ba jeune parce que eloko lobby à tout à l'heure au mona moi petit moi muke ba 17 ans boy asala rappel moi système mon boy azobimisa bala to éviter ezala nini oyo bazala nango po bako matina ba niveau wana mais quand on ko expliquer biso qui pa vita na taonda na moni pena yo peno tikali trop na kibokoko otikali vraiment trop wana mais quand on ko expliquer batou parce que tout le monde a batou mususu obeta masolo qui pa vita obeta masolo taonda mais batou ba comprendre ngo bien te po batou mususu ezala ki no taonda wana za na ba ne na poto taonda wana pixara batou na balata bilamba balata ka ba rafia balata bilamba mendelete mais au monde bana na ba olata kitoko. Est-il vrai toutes ces affirmations? Yango na yebisu yo papa journaliste ndenge na CPL na chaîne en tout cas toza na moi 3 chapitres toko sala pour na émission donc so to lobito ndo lobela mangamba simo kimbang to côté qui pamfita to côté taonda en tant que ba ancêtre na biso c'est que to zo journée mobile mais briefing taonda bazwa ka été lokola Montuka kabima ki lokola aventure non taonda aza prophète oyo papa Simo Kimbangu atika déjà maloba na ye depuis 1930 po émission zoya to kona kopesa na badate ezala ye batumba papa ki mama ki pamfita na pesi date nani papa Simo Kimbangu date na ya banda musala na ye po azalaki na ye mutu normal ando teka mafuta mais tangu Saint Esprit eza na date o ekitela ye nango pesa date pe nini maloba o ya loba ki pona papa tata onda ezaka na 1930 banaka ke akozala tata onda aza prophète au papa Simo Kimbangu déjà prophétie emibimela kike akozala donc batu bazwa kete ne bakanisa kaye aza prophète na biso baza ba force na biso Hollanda baza ba force na biso ya Congo yango mona baloba te Congo central pe eza force po mingi ya spiritualité e uti Congo central siège en camp Congo central génie de pour puissant kata RDC Congo central donc ba mamboze belé o toko développer bokoye bape génie de tout puissant nani bengu azalaka ndenge nini akitaka ndenge nini na mai kanda nini ezwaye toko évoluer ngone émission ko yasima. Merci beaucoup Batunia So Balanda Ibiso. Là je tiens à remercier Madame Bella Dinganga à travers lui que nous sommes parvenus à arriver dans vos maisons et merci à Exaucé Monvoudi qui était derrière la caméra. Merci à assistance et à Maître Isidore aussi qui était là avec nous et Maître David Tokome pratiquement na souka batu ba retenir nini na passage na on émission na biso. Bon batu ba retenir eloko moko za très capital. Bandeko nanga bayindo ba o bazana kata mboka ba o bazali banda mboka atokotaki déjà Saint Mindele zonga na pouvoir ancestral message na oyo kozwa onyo sozoluka na vie po ezana muntu mususu alingaza makasi na spiritualité a luka ba science esimbate zonga maître David akoinise akolakso ndenge nini ko bandozala en relais na ancêtre na po ozokuta na bango po ozozo ba message ya jour au jour po muntu nyo sala ka voyage spirituel muntu nyo sala ka voyage ancestral même mieux pour ça voyage ancestral oui olo tarate ouais nano lota te kozo pumba ke yo anoke yo na lota te na lota te ke na pumba koko sabatite yo lota na lota te ke na pumba mboka moko boye mboka ngoni tina monango na lota ngote wana ça arrive nyon sone za ba voyage ancestral muntu nyon sa sala mais ba muso ba sala ka ba voyage ancestral inconscient azara likambo aso na moni likambo sala maka azwaka message avant aza inconscient maître David Yewana ako expliquer o koma sko ekoma conscient que soka moni révélation azana facilité ko lobela pe esalami bato abongo baza po eza pouvoir mutu nyonso yango moni na pesi numéro na nga liso na bandeli plus 243 89 31 39 725 plus 243 89
31 39 725 message à maître David eza botika kolanda banzela wana nyonso bozolanda bozonga na pouvoir ancestral bakoko bazana posa na bino baza pena na babezo na bino émission ezolanda na royana ancêtre nanga moko atikala toza na na plateau comme ça ba mona pena ki nga pena na za ya ba ancêtre malgré to komi na suka yo peno la bango ge oza ya ba ancêtre mais to tireli pe komona œuvre ta moroté bien eloko moko ou maître David asala pona ba ancêtre par rapport à pouvoir spirituel aux olobela wana bokomona babiloko maître David asala ka bokomona yangwana pe bazola kisabino et puis pe au moni démonstration eza makambote pour démonstration yo pour kosomba démonstration et loko démonstration est l'équipe puissant salisa mutawabela pesa monto azoluka yango na démonstration za makasi to sali ba démonstration to kabi ba démonstration to teki ba démonstration mais ba ancêtre bazo linga lisu teto teka ba démonstration pourquoi ba oyo bazo ya kosomba bazo bima ba maître nzoka za maître te asombika démonstration aya lobi biloba loba naye na plateau asali démonstration ba bengi maître mais tant que mon oiseau benga po osalele likambo azana ngo posa ozukoka kosala te yango ndezo sala passe na bandeko na biso bazali banda mboka batu bazo bela mingi na ville ya Kinshasa oyo bazaya msuna ba difficulté financière bazana ba problème est-ce qu'il arrivera peu de fois ba eliope motu azana makoki ya kokendo hôpital te azana makoki pe msu ya kopeso te est-ce que koyi ko assurer yepe obikisiye ba maladie oyo ezo senga pena que fallait na sala na ngango na sala ngo trop pourquoi tous na plateau moyen to l'exa babilo comme ezati ezala ba papa musu na traiter bamba su ba paralysé azape na lote au monde il se fika ba ancêtre balobi traité pendeng na zabo maître David na senga kambongo te na musala nanga pona futela ngo pembongo ta sikaboye monto senga kambongo na musala na ko loba ba nerval nanga na dépenser ba minerval ce qu'on appelle ça ta minerval mon côté yo penengo lobi mambo caméra wana ti ba oye pa na weza nango gratos ba ya na bango to kosola na peso numéro bosola sondeni yo bi osala ngo fele na yebisi akobenga photo solola bongo soki abengite o comprendre nga soki abengite to kosolola ndenge ni muta bengi yote na akobima ndenge ni bosololite likambo bandana masolo neti biso na obo to sololite. Est-ce que Oyo Bombelinga na simana? Merci beaucoup mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien avec maître David. Bino bat bozana ba problème, ba maladie, ba problème oyo nyonso bozana ngo boyoki conseil à maître bozongisa pouvoir ancestral et kosunga bino na ba vie na bino et ceux qui ont monique difficulté zali la qui nezali j'espère bien PC ba contact na awa et ça peut numéro WhatsApp j'espère donc beau contacter à zane ouvrable yo wana lobby à senga mbongo te yo mtozuli bakwa otala biso contacter maître David Rozoa solution na ba problème na yo biso to komi na suka to tiki bino to kutani bongo mbala sima na programme mususu na invité mususu.